Sala attention na yo. Sala attention na yo. Bofinga basala nzambi bobanga te. Bofinga bakonza mboka bobanga te. Après bino boza la bénédiction côté pas nzambi. Ce qui David nzamba benga l'homme selon mon cœur. A ça la bêtise grave la Bible. Et bon biso bateau. Bofinga si la stérile. Et soit ma casse na zaka na voyage. Au final, si la stérile, si la zana est l'autre côté, oui, si la star cause est l'autre côté, star a l'autre côté, star a un bon côté. Parce qu'on bénéficie à penza na musala au bano sala obina. Je pense pas que au koki ko vanda ko sala banalize ozo lobaka oko lobaka pota libumu epai, je pense pas. Moko boye munene maman moko boye auti mboka azo manipuler yo juste kapona $70 ya mois pour un salaire à $70 on dimi on manquait batu ba respect. Tu vas payer ça au monibino boro futa, vous allez payer ça. La longo du chapeau pour talanga bien. On a sentir la sécurité à Babakouk. Vous détruisez les vies de gens. Vous déstabilisez ma famille à Batou. Bozo kabola Batou, ba foi ils ont koufa. Boza ba bobanga resouté. Boza ba champion ko finga ba sali nzambe. Boza ba champion ko finga ba konzi ya mboka. Donc bobanga kate, bobanga kate. Combien de personnes ba koti mabele le kamoni kolo baba ya ba analyse na bio na YouTube. Combien Panzani? Ma fiancée combien Koufi? Ma voyage combien bateau baby? Ma projet bateau Suki na Manzela. L'icône ma mensonge na bino. Ce que vous avez besoin de faire linga il faut mais faire ko linga payote. Pour obini mutaka la monde entier. Bateau baby nzoto no partout. Si vous avez une façon de bénéficier, vous avez alors, il faut que vous ayez très attention à Rambozo Loba. Vous avez vraiment attention à casse de Rambozo Loba. Je garantis que vous avez foot à la combo à battre. Vous avez foot à la combo à battre. Si la boko a été les Abakouk, Natangi verset bibliquement on a Psaume 35. Et c'est que David Azolo ba aolela. Ba ennemi ba télémélier. Ba du verset ba zingi David Azolela. A o c'est intervention nzambe a confondre ba ennemi na ye. Ta de rien fâché. Combien de bases ont fâché à bloquer du jour au jour? Fâché, c'est une personne qui a une éducation morale bien arrogée au sein de l'eau. Donc vous êtes là seulement pour saluer les gens. Bozan a pour la sa réputation à Banabatou. Bozan a pour nuire ma vie à Batou. Bozan a pour intercaler bénédiction à Nzambe na vie à Banabatou. Et heureusement, Moutaroki ko freiner pour caler pour la yoka. Ya Batou misous. Mais Nzambe te. Fâché, c'est une personne à ça claire. Aza net, aza boé, yé manipularité, aza moulouba, on est balouba, makina bango betara tant. Eza passe au finikae, eza passe au nyatae. A ko soutenir yo la volonté na yé, na bolingo na yé. Ceux qui ont comme ça ne sont manipulés et si maté. Merci et bonjour na bande ko na biso ya partout esika bolanda biso na chaîne na biso ya MK et Yokani télévision. J'espère que Boza vraiment est belé partout dans mokili mobimbe sika bino bozali. Boza kolanda biso en tout cas na sengi bino merci. Nzambe alola a continuer ko pambola bino na ba conseil na bino na ba remarque na bino et puis ne bozo landa ba vidéo na biso. Nzambe vraiment a pambola bino sans oublier les Abakouk. Les Abakouk toujours au poste. Nzambe a pambola bino boza la vraiment est belé makasi na chaîne na biso. Il y a SB officiel.
Vous s'abonnez sur na MK Eyokani Télévision. Donc, nga moko na zawana ceinture de sécurité à Baba Kukudo Moutoua Olekate. Donc, si la Bissal ou rien. Donc, si la Bissal yende la diva. Il y a cinéma na biso ya Afrique. Si la Bissal. Donc les abakouk merci Nabino. Tous en a posé à soutien Nabino. Tous en a posé à remarque Nabino toujours. Tous en a posé à prière Nabino. En tout cas, vous soutenir biso na musala oyo. Vous soutenir biso botika biso te parce que ba idée eza ebelé mais tous a limité na makambo mususu. Sans oublier, na pesi merci de sous na MK. MK, vraiment merci pour la confiance de sous na Leki. Na pesi yo merci Nzambe Yalola a continué pour Pambola yo, la femme sage. Tobandi Makambwango. Derrière la caméra, junior moi en Afrique Zawana. Makambwango et bandi. Naye li sous. Bandeko. Et là qu'il faut qu'on y ait dans la vie. Au moins, si on a un pamboli mutu. Si on a un mutu ekoki, il y a un mutu ozana eloko ki ko sala jamais. To ozana eloko yo ki ko sala lisusu na vie ya mutu wana. Si on a décidé que non na pamboli mwana c'est le moment. Donc MC ne naza boyenga MC si on a lobi que lelo nazo pambolo na commission mutu munene. Yo ata bosangani boye belé. Ata boye village mobimba Congo mobimba. Bo changer jamais volonté Nzambe pour na bomo nanga. Donc Nzambe si a sali c'est le moment si la bisalu. Nyonso bozo sala ba critique ba nini ezanango pour na biso tozo comprendre bino parce que bozo luka kwanga, bozo luka bo futa ba taxe, bozo luka bo futa la bana ba minerval, ba loyer ba ndaku, donc tozo comprendre bino. Mais bo sala ngo na ndenge ya bien. So besoin na ndenge ya en nga na zawana pour intercaler bino. Jusque là tozo fingate. Et puis on a MK Eyokani Télévision to fingate. To lo bakaka juste la vérité. La vérité car par vérité l'homme souezate. Maman, yo muto finga kabato ba insensé. Est-ce que ozwakata ya ko comprendre to ya ko analyser makambo lobaka. Bible lobi na biso boye. Avant de parler, tu dois tourner ta langue plusieurs fois, 7 fois. De fois que tu es là, on a zoloba, eza nini. Yo finga sila. Yo mamo ya muneno, yo finga sila. Ngana obengo fite po za fite. Oza jeune fite oza maman. Na yebi ko ya ko loba ke ceux qui mutabengi yo maman c'est qu'à respecter yo lo loba yango wana. Mais nga si ko na bengi yo maman par rapport à âge na yo to ko tona grand ba fite, oza jeune fite, oza maman. Yo zo benga sila mukolo. Aza ceux qui na 50 ans, est-ce que 50 ans eza mabe? Ceux qui mutoroki si 50 ans, est-ce qu'il y a coli? D'après toi. Parce que ngana yebi qui vont parler bandi na âge à 70 ans. Ne qui vont parler bandi. Âge à 50 ans muto qualité. Et puis si la nana koki si 50 ans té. Pas même 45 ans si la koki si angoté. Ceux qui ont benga si la mukolo c'est que bateau si la banana bango. Na groupe na bango c'est bango pe baza mikolo. Tango yozo finga si la ozo lobela indirectement bateau baza kina si la. Si qu'on a naza insensé. Ceux qui ont la tarabuchu to yamso bala tarabuchu, izina buchu e bima po bato mususu ba la tarango. Muto teka babuchu ça la commerce na ye. Ngana yebisa que loko moko yo faut ça la analyse ya ba entreprise ya minene. Ça la analyse ya vente ya ba véhicule, ça la analyse ya ba immeuble. Atoko ki si de vie, yo za femme déjà oza na mbongo. Et ça le loté lobelo loté. Sala baba na ko diembe na kombo asila te. Ko pose sila otala na ba film na ye. Atanga kombo na yo te. Sila osala makambo minene ba vie eza belé do maka ba porte zo fungama du jour au jour na kombo na yo te. Mais yo po batala obeta ta deka. Il faut tanga kombo asila. Les abakouk
Nzamba pambola bino na ndenge boyambinga maboko polele ofungwama. Nzamba bakisela bino ebele. Je suis vraiment reconnaissant envers vous les Abakouk. Partout esika bozali. Même na ba o baza ba Abakouk te balinga mams na biso. La diva ya cinéma ya Congo. Cinéma ya Afrique. Nzamba pambola bino. Yo sala banalise à entreprise à minene. Coopérer na ba grand homme ya mboko po biso to ndima yo. So ki ka ozana komba si la. Maman, désolé, hein? Désolé. Donc, aux gens qui ont salaté, on impressionne peu mon teloté. Parce que ah yo kolekate, so ko yenga penaye. Na oya pona fingote, pona humiliote na oya pona zongisa yo, toujours na droiture, toujours na nzela. Les Abakouk qui manifestez-vous. Donc ma boko toujours film na biso. Donc bino mo bozo mande makambo zo salema. Bino bozo mande si la so pesa biso conseil. Comment mutoko détruire vie na ya, détruire avenir na ye. Na ba comportement moko eza diabolique satanique. Les femmes mariées, les hommes mariés. Conseil en Goana. La Bible nous dit 1 plus 1 égale à 1. Moi, c'est un peu mais la mobile n'est l'autre côté, mobile pas copie mais la moi c'est n'est l'autre côté. Donc ce qui est l'autre qu'on est commis, Zéla divorce c'est déjà malamoko et bandikoya. Donc le marié soyez unis. Tola na personnage joanate. Mais tout ça la oyo et ça la onzamba tinda. À pambola mariage, à pambola foyer, à lobby que tout se multiplié, pétos à la ébélé, tout ça il a commis en Nzambe. Si la merci, na conseil na yo, nanzela ba film, aux autres tala ma sans polémique, ba titre moko donc prophétique, en tout cas mams, nzela lo la pour na yo polele, nzela lo la pour no vraiment za polele donc lo a lobezati. Ceux qui ont la tarabuchu te bamsou bala tarabuchu oui. On peut au la tarabuchu te. Aux la formation nini. Aux hommes maillé le longo la on a moto tia on a maboko. Aux hommes maillé le longo la on a moto tia on a mipende. Après au fin bato ba insensé. Buchu ezala rapport nini na vie artistique, na carrière artistique. Ezala rapport moroté. C'est qu'il faut artiste salam salanaye abuna na ba œuvre yo wana ofinga sila kisita ofinga sila stérile stérilité à sila est un rapport nini na cinéma africain na théâtre sila zo sala ofinga sila makolo soso tombola likolo makolo sila est un rapport nini na carrière à sila. Qui est insensé? Nana est insensé. Maman. Na yo mwana mobile aux appelés na maman wana. Yo benga sila maman sila pourquoi? Os hommes manquer respect pour la maman sila. Hypocrite que tu es. Hypocrite que tu es. Na pensi au cas 2 ans. Face à ko beto mandu ki maman wana. Au regretter. Au regretter. Na personne qui a 2 ans. Ils ont manqué si le maman sila. Sila ko bota moi le quoi yo. Et l'on a si les gens ba bébé ko bimise le quoi yo. Sila ko bota ote. Ils ont manqué respect benye sila. Loba sila. Ko benye maman sila te. O vandi moi si moko boya munene maman moko boye auti mboka azo manipuler yo juste kapona $70 ya mois pour un salaire à $70 on dimi on manquait batou ba respect. Tu vas payer ça au monibino borofuta vous allez payer ça na longo du chapeau pour botalanga bien. On a sentir la sécurité à Babakouk. Donc MCA muta ole kazate.
Yo mususu yo zalaka danseuse. Olobi yango très bien. Époque yo zo sala succès. Fâché Kalombo. Azaki soki wapi. Moment yo zo sala succès ozo bina. Fâché wana amano tanga classe. Moment yo zo bina mutakala. Fâché Kalombo otanga classe. Si on bina no bina ba voyage au sala. Au bénéficiari. Parce qu'on bénéficie à penza na musala o bano sala obina. Je pense pas que au koki ko vanda ko sala banalise ozo lobaka o ko lobaka pota libumu epai, je pense pas. C'est que obina on a fait au bénéfice pe lo koto ozalaka distrait. Mais fâché na tanae. Azo vivre bien. Et puis la pétition le baké fâché à viola. Yoza la preuve. Mobile le la fâché, l'homme qui l'est fâché n'engazana. Moi si n'a ko boya fâché. Yobi combien de bases sur balanda fâché na sima. Oyebi combien de bases sur baza de rien fâché. Combien de bases si on fâché à bloquer du jour au jour. Fâché, c'est une personne qui a aussi une éducation bien, donc vous êtes là seulement pour saluer les gens. Bozan a pour la sa réputation à Banabatu. Bozan a pour nuire la vie à Batu. Bozan a pour intercaler bénédiction en Zambie na vie à Banabatu. Heureusement, Moutaroki ko freiner pour ko caler pour la ko yoka. Ya Batu misous, mais Nzambe te. Fâché, c'est une personne assez claire. Aza net, aza boé, yeba ni pilarité, aza muluba, on est baluba, makina bango betara tant. Eza passion finikae, eza passion nyatae. Ako soutenir yo na volonté na ye, na bolingo na ye. Ceux qui ont comme ça net sont manipulés et simbate. Un vrai muluba et simbate. Facha za muluba manipilarité. O bloqué pe bloqué yo. O boyé pe boyo. O humilié peut qu'on humilié yo. C'est comme ça. Ceux qui ont besoin de fâcher linga, il faut l'oba, mais fâcher ko linga peut yoter. Pour obini mutaka la monde entier. Ba tu ba ibi nzoto no partout. Si ko lo ni sub fâcher on bénéficier kuna. Lo ezati. Alors faut bo ça la très attention à rambozo loba. Bon, ça là vraiment attention ma casse na makambo loba. Ba garantie na bino banda ko bo futa na ba kombo abatu. Ba loye na bino bo futa na ba kombo abatu. Si la bo kokaete. Les Abakouk, na tangi verset biblique mo na Psaume 35. Et si ka David azolo ba aolela. Ba ennemi ba télémélier. Ba du verset ba zingi David azolela. Alors c'est une intervention Nzambe a confondre les ennemis. Vous êtes tous confondus. Balance na bino. Minduki na bino botalisi sila eko baluka na ba kingo na bino moko. Mabango bino bo simbelie eko bamba ba vi na bino. Ata bo sali tout sila ko za jamais humilié parce que sila za aimé. Tous les temps, on met la café. S'il a jamais causé la humilié, jamais. S'il a balingé kabo, donc balingé à ça les fortés. S'il a toki te boyka balingé. De faux ala ne loko nzambe. Bo finga sila na son et c'est ma kola sila on est amabe. Bino ofinga batu me bino na tomona bino makolo na bino te. Bino bozo finga batu ba vina bino za bien te. Bozo kosa batu devant la caméra comme si boza bien. Makamuyo se vanda mais non. Voyager ko voyager za mbongo te poto moni ba maman ma pa batina bana ba poto.
Maman makala, maman nguba batini bana ba poto. Muto aoteka au pire autant université. Comment on a destin qui sa rêve. Na vie eza likamwa mbongo te. Eza likamwa mbongo te. Eza likamwa mafuta. Unipakale mafuta. Unipakale mafuta. Unipakale mafuta Yesu. Unipakale mafuta. Unipakale mafuta. Unipakale mafuta. Do mafuta. Si la sikwaza na mafuta wana. Eza tana ye. Si la consomme taneti na suka. Do bino bo sale lokote. Okosi batu na TikTok nazo na ba voice nazo. Yo oza mutumbo do tu es là pour intimider des gens. Oza là pour accélérer batu. Oza là pour déstabiliser ba vie batu. Mama eloko yo lo niye ba ki okobuka yango. Ce que l'homme doit s'aimer, il est moissonnera. Au foutango. Au foutango famille de foi. Loba soki si la sala yo mabe. Yo lokolo ozo lia na kombo asila. Ozo futa loyi na kombo asila. Ozo vaje na kombo asila. Yo lokola ozo tia provision na ndaku na yo na kombo asila. YouTube a futo mbongo. Ozo ya kofinga asila, tu dois payer ça. Yo koloba te que YouTube ke na bongo. Non. Vous détruisez les vies de gens. Vous déstabilisez ma famille à Batou. Bozo kabola Batou, ba frère ils ont koufa. Boza ba bobanga resouté. Boza ba champion ko finga ba sali nzambe. Boza ba champion ko finga ba konzi mboka. Do bobanga kate, bobanga ate. Combien de personnes ba koti mabele le kamikolo baba ya ba analyse na bio na YouTube. Ba frère combien Panzani? Ba fiancé combien Koufi? Ba voyage combien bateau baby? Ba projet bateau suki na banzela. Likolo ba mensonge na bino. Et puis a fait ko ba YouTube ke na bongo. Bozo baby ça ba vie à bateau. Après on ba ke YouTube ke na bongo, c'est ça. Na simoye pardon bolimbi sangai. Vous allez payer ça. Acte nyos de sala kana sia mokilo eza semence tozolona. Yeba ki obukango. Je préfère 1000 fois une femme ou une fille ou azo porter bouchou ou azo lata bouchou na préféré ye. Kena za la mutu moko ya munene atoka kaloko la pompe ya régie des eaux. Je préfère na fille oyo alata kabuchu mais aza sec. Kena za la mutu mobo atokaka. Avant d'insulter les gens, il faut d'abord qu'on mitala. Na hypocrite oza pemeli na yo wana. Un homme qui est manipulé par une grande femme. Moi si mon nene, moi si mon colo, azo manipulé, azo manipulé jeune garçon. Ozo benga maman si la, ko benga ke maman si la te benga si la. Pose déjà au manque de respect. On manquerait déjà respect. Les abakouk. Tu consommer sous ba like, tu continuer à aimer pe ko liker, tu partager ba film na biso do ba vie mata. Et ça la monotonité ya 100K, 120K non, il faut tout mata. Na pesi merci na ba tout on va soutenir si la bisalo. Nzamba pambola bino. Mi de la Taylor est de Panama, maman international en Afrique du Sud. Et Fatana Pesio, merci courage Nzamba pambola yo. Tonton Hervé, Miss Lolo, Tendresse Dibinga,
La tata moi aussi. Napesi merci na moura de la presse. Fivette Mayamba. Les Ketchou Moana. En tout cas, napesi bino nyonso. Merci, courage. Nzambe alola apambola bino. C'est pas facile aux 8 ans na yo olobelaka mutu, musala mutu. Eza facile, ça demande la volonté na motema malamu. Parce que eza musala tozo sala sans revenir. To futa ba transport na biso moko, to tia ba mega na biso moko, tozo donc tout ya biso moko. Donc c'est-à-dire que eza bolingo. To ça te possible approcher biso non. Eza musala aussi là, ça est tellement bien. Donc on dit maté ba tout le monde va tout faire ngo esimbate. Esimbate. Et puis yo maman oyo. Yo yaka ko baby ça va vie à batu. Le ko la vie non déjà est beba. Yo yaka po baby ça va vie à batu. Ko déstabiliser batu. Maman, OK musika hein. Ouataka mon pasteur Moïse Mbia, ouataka pasteur Moïse Mbia, bah répondre à ôté. Oye l'issue pour la deuxième fois. Yo kanisi pasteur Moïse Mbia n'engazana. Ako lingo mak, pasteur Mike. Ako lingo makasi koleka pasteur Moïse Mbia. Pasteur Moïse Mbia baza ba frère, baza ba ami, baebani banzala, baebani ba pasi, balana ba permanence. Bah cause on a problème, oui. Baza batou. C'est tout à fait normal. Likamuna bango problème na bango bako kachango jamais. Bah cause ça l'hypocrisie. Et puis baza na nous ba gêne, c'est tout à fait normal. Biso nyonso towele la mobile c'est moko comme on a Yesu Christo, toza basi na ye. Eza rivalité ça ki bombanda. Ndenge nini église ne toni makasi boy ndenge nini makabo wewe c'est que nzambe alingi makasi kolekanga eza ki bomanda bon nzambe c'est comme ça likambo en eza na te likambo poison eza wana te yo siko yo zo ko attaquer passer Moïse Mbie mama keba na yo tango ba ko simba yo wana o lakisa ke yo za na bana yo po bota bana tango yo zo ko attaquer passer Moïse Mbie est-ce que bana ba pekisi yo au baby si ma vie a battu belle l'internet oui au détour déstabiliser au sala 8 ans l'internet oui et le qu'on a malonga représenter biso na 8 ans de succès sur internet mutukate vélo te téléphone à malonga te tentire ya malonga te donc et loko ya malonga kutu ezate mais il y a finga bato baleki yo musika. Luka délivrance na yo maman. Luka délivrance na yo. Et puis quand ozo yo clasher bato, o tia na komba pasteur na bino église na bino. O pesa na programme église na bino. Wana siko yaka poko na pona ko dépeupler église na bino, comme ça passer na bino mabe na miso bato yaka po bato ba comme belé na église na bino. Comment toi tu viens avec le nom de l'église mais aux heures qu'on salue, aux heures qu'on finga. T'as la Congolais nyonso et zalo ya botami na bonne vie. Congolais tout ayebi ko finga. Congolais tout ayebi ko finga eza na makila. Eza siko mutuna ça la part des choses na ye. Na boy na finga lelo pour que l'obina regretter. Na boy na finga lelo pour que l'obina na ba limite ba ko diemaka mususu. Mais za na ba tumusu ba finga ka. Netinga so bina finga o bimananda kote. Pona ko pupolo na façon moko o ondimate. Alors, j'ai pas cette envie d'insulter les gens. Et ça éducation na ngate. Na mudia na samela j'ai pris Dieu. Na tanga Bible Nzamba pekisi biso ko finga ba parana biso ba pekisa biso ko finga. Alors tu dois faire attention. Qui est bon à combat passer Moïse Mbie? Passer mec ko lingo jamais le passer Moïse Mbie.
oyala makambo penya le wat yo bana likambo ndenge mususu après lisusu changer lisusu malheur à vous o bazo pesa bino mbongo pona o cacher vérité ko bimisa mensonge na vie ya mutu malheur à vous vous allez payer ça et loko mutu salité et loko mutu yebité ba pesio mbongo yo déformer nani o déformer nini information o déformer vérité yo yé na mensonge pona ko nuire mutu wana malheur à vous vous allez payer ça yo bimela kabatu o bimela batu na salle de bain o bimela batu na chambre yo mais carrière moi no ezokufati et simbati carrière moi no simbati oko bimela te mutu oya kanga carrière moi na mutu asake mwana na yo azo place azo espace te na communauté oko bimela ete mito mutu lo kuta ce que bimela rabatu sorcellerie na yo eza à mauvais goût sorcellerie na yo eza à mauvais goût il y a au santé il y a au beauté il y a au aspect na teinture ate au make-up au bon ate j'insulte pas c'est la vérité au finga si la stérile et soit ma casse dans un voyage au finga si la stérile si la zana est l'autre côté oui si la star cause en est l'autre côté star à la l'autre côté star à la bon côté preuve à que star basal la réunion star bazo la rendaku star ba pesa bilamba star ba pesa téléphone na basi ba pesa star so qui a kufi pe ba kundaka ye so qui star za na mbongo nde ba œuvre na ye moko somba ngo donc musicien ya mbongo azala raté et à les États-Unis partout dans le monde star ya mbongo aza et à la cinéma et à la musique azala raté ceux qui star azala mbongo c'est que a somba ba propre œuvre na ye mais yo finga si la zana est l'autre côté l'icolo à $30 moninga no mwasi ozio étalé ozo finga stérile après deuxième émission yeke o changer maloba yo changeaka maloba o lobaka bien o raisonna kitoko tango yaka tour liboso yaka na bonne idée oye tour mi balé oye ko bebisa yango esalaka ke otika na succès mais ozo bénéficier et l'autre côté batu bazo ya sima bazo le kayo ba vie ezo changer makambo ezo bonga ce qu'on a qui analyste normal aux la partie prité aux un orchestre mort soutenir donc aux un normal héros to yebité aux a likolo lelo yo fingi lobe yo kumisi lelo yo fingi lobe yo kumisi serpent nyoka nzama otuna yo ozomona vie ba note nezo kende o mona te banda ko sosola ozana no envie bongisa relation na nzambe bongisa na batu luka lo nyanzambe ma nzambe ceux qui ozana no vivante ozokoka jamais kotia bano na nzela ko luka vie ya bana na yo au monde diable au distraire yo na ba vie ya YouTube au distraire yo na ba relation à $100 $200 au distraire yo et za na moment on nzambe ko bambo na mabele mama olela olela ça la tension na yo ça la tension na yo bofinga basala nzambi bobanga te bofinga bakonza mboka bobanga te après bino boze la bénédiction côté pas nzambe ce qui David nzambe benga l'homme c'est l'homme en cœur à ça la bêtise grave la Bible et bon biso bato keba na koma passer Moïse Mie keba na koma passer Moïse Mie aza moninga na yo te bon ozo luka makambo tango ba ko réagir okomi ko senga ba pardon okomi ko lela keba makambo na bango etali yo te et puis pasteur Mike Nenga zawana to linga kai makasi
azamu banzemu na epamboli biso banzemu na tokoli na yango banzemu na édifia biso banzemu na epesa biso espoir parce mec Kalamba je te salue yo quand si passer mec au semeramo sala oya tour liboso au côté au lobela pegnol oya tour mi balo yo fingi pegnol toi tu viens toujours au changer toujours ma cadence ndenge ozo changer wana nzambe pe ako changer pour na vie nona bana na yo bo sala mabe bo bebi sa vie à batu après vous aurez que non ozo yebisa ba boyebisa ba na bino ke bola na makambo na sala internet te eza ba délire nanga ba délire ba famille ba tozo beba délire ani les autres diviser et diviser ba famille ba wa délire ndé nini wana délire ndenge nini ozo humilier batu batu bazo kota mabele batu bazo kufa batu bazo ba AVC après vous avez dit à vos enfants que non bola na makambo to lo baraté to sala raté si ko batu bazo ba conséquence ba ya makambo bino bo salaka o bazo ba nerf solidité bon ils sont ngoni ba mabe na bino bozo sala pe bino bo sala nzambe abombela bino liboki na congélateur jouer ko tona nzambe o fungolango comme ça bino ne boko yeba ba sort na bino yo maman muto pesa batu bana lokwa yo bota na volonté na yo bota na makasi na yo nzambe aza souverain s'il a une identité na ye et le ko nzambe pesi ete arozango na makasi te nzambe moko yebi okozala oboti bana me bana bayokeli yo te okozala oboti bana me bana babi makuluna oboti bana me bana bapamboli yo te sur à quoi sert kobota et puis okovana un jour alimbisa ngai arolimbisa na yo ya problème te mais okofuta ofuta ngo les abakou qui tokoma okende ko chiter na analyse na biso ya lelo nzambe a pambola bino bon continuer toujours ko liker ko aimer ko partager numéro nanga eza na sewana numéro nanga eza na sewana eza plus 200 eza plus 243 89 740 78 74 voilà numéro nanga soki obenga soki otie numéro wana obenga ozwanga pardon okomelinga na WhatsApp okozwangai donc tonton MC ceinture ya sécurité ya baba kokido muta oleka tenga mona zawana donc mam sina biso pomba scène la diva ya cinéma na biso ya Afrique mam si la bisalu donc numéro 1 number 1 donc soro lobeli était donc olali nzala bana bakoti ndako donc Minerva la bana futa mate donc sila ou rien. Nous les abakou qui tous à la toujours on a soutien à bino en tout cas ba idée exactement il y a qui to que ça bien mais tous a limité par rapport il y a ba moyen tous a limité na makambo ebelé et que la malam peut soutenir biso et que la malam peut pesa biso ba conseil na bino et que la malam bo bote biso pe na ba prière parce que combat eza tellement makasi biso tozo loba pona ko zongisa batu na nzela ko pesa valeur ya star na biso mais bango bazana ko kota banda kwa mulili mais babosani ke mokonzi ya mulili eza Yesu Masia nzambo si la adorable tout le monde boko kate. Merci na pesi, merci na MK Nzamba Pambola yo na confiance toujours aux continuer au pesa ngai na ba remarque pe ba conseil MK coach donc moi c'est amaye le mutezo sala na longoli chapeau na pesi yo merci na batu nyonso partout na mokili mobimba esika bozali na pesi bino merci tous les swahiliphones na pesi bino ba merci bo partager bo aimer bo liker ba vidéo na biso bo commenter surtout bo maximiser
j'aime et ezala toujours malamu. Nzambe apambola bino esika partout esika bozwami. Nzambe abakisela bino ebele. Na pesi merci na coupe technique nyonso ya MK Eyokani Télévision. Derrière la caméra Junior Zawana Mwana Afrika. Nzambe apambola yo. J'espère si tout va bien. So Nzambe abateli biso yususu. Toroyamba ba invité na biso et pour bozwa biso na prochain numéro. Bonne journée, bonne nuit, bonne soirée. Merci, ciao. Nzambe.